Capage TV. Capage TV. Capage TV. Dans la vidéo, mon côté, il y a Mutakala Oyo, Talanga la Talate. Et ça la casse, yo, Talo Tinga, Nabe Natali, Natindelio. Kabolagane, Nakamwake, Bandekonanga na Funda, Ndekonabisa, moi, si maman Capage. Mongo akabolakananga te meba video ya mabe obino boyebike ya mabe wana akabolakango kananga biso na ba Kongo ko mekate biso pasteur ya kote ya tolimusa awa okosi pasteur azogang elimwe Olimusa qui nous panier en bongo pour la puissance ya Congo central. Au monite que ba séminaire et les cas dans la province nyonso. Monu mbata. OK. Ngwakati di mwana nsemi. Lo wonde di mpondi die. E kadibamo do bibidi. Wa vovanga wa kalangango. Nge mwana panye mabonza. Wa Yoto tinda. Yo, vous te précipité, daddy. On est déjà, et comme Lio, et ça a diplôme de théâtre, et autres choses, la ngana yo, et bimato mona. Okosi. Oui, mais qui n'a comme Ramboko, n'a diplôme de tête aux élan, on a tenu aux la vidéo à Mutakala. Yo, on a groupe. Les pays va mal, hein? Yo, on a groupe. Ngaba kote ngana ba groupe nyonso mutu wa mona ki na groupe akazenga pe capture oui te nga groupe na bimaka te okotisi nga na tikali na bimaka na groupe moko te ne na zaboy na koza ata na 1500 groupe lelo o aner pena so lobi akanga ngai akuta biloko okamwa na oyebise papa ezanga ite. Les Camerounais. Les Camerounaises. Les quoi? Les Camerounaises. Les Camerounaises. Voilà. Voilà. Je vais parler un peu parce que on dit tout le monde nous sommes dans l'Afrique. À l'Afrique, vous et nous, c'est la même chose. On dit est égal à 1 comme on dit Bandundu, Ba Congo yaki kima, moche. Ah non, les Camerounais. Non, vous savez quoi? En Afrique, nous les Congolais, nous sommes les premiers pays Congo-Kinshasa francophones. Oui. Nous, toi et moi, on parle bien le français. C'est pour cela que j'ai dit à Camerounais. Vous les Camerounais, vous commencez à me tutoyer à tout moment. Maintenant, on fait les challenges. Ça commence aujourd'hui. Les garçons beaux gosses. Non. Moi, vous pouvez pas me mettre moi dans les challenges de beauté parce que moi, j'ai fait plus ou moins 6 mois, je n'ai pas regardé les miroirs. Oh. Vous prenez une homme, regardez souvent les miroirs. Vous avez resté lui dans l'enceinte et il va passer. Au sololi. Mon bali. Esthétique. La français. Est-ce qu'on a continué à lingala? Non, le bilango, bilingue. Je vais faire bilingue. Namutu kabazo kumbanga na vandi boye fi moko na moto. Aibisi chauffeur à moto lobi kende côté le mesika papa wana atelemi. Aye. Tanga kumpeme nanga achenga sini boy nga siko lokwana za mutamboka na yeba achenga na bi yaya ko chenga sini ya batasiya so kilti boy ndenge nini ya bando nzoka o babenga ngo nini care achenga achenga ke ngana bi mama ozo chenga sini ya batu ya siya so kilti boy ngana zanga ngate nga mutamboka Elle a mon thème. Yango mkumsusu, maman ne fait pas tchaka biso ango. Dans le bité maman nga kota nga basia. Maman ni bisanga mama. Mutu amoka te na yeba kate. Na gangeli fi wana. Mbala moka chinga. Tika boy. Papa. Ndenge na linga kayo. Wana yoko ma soni. Na oloba nini na tali musala nga na sala na mona ezati na te mais mutu okufela nga makasi boye na likamu nini. Tala kaka leki na biso robino tanga balukeli bango bapimele ba visa.
faire egola lokola kipoka kutu bangote ba viser comme compliqué. C'est pour cela na yebisi ba golo na ba gauloise bobi misanga na makambo a visa na lingi lisusu te. Ngai ndenge concert uti koleka enveloppe na ngai ya kokauka eya. Mais normalement on sait pas ça makasi. Na tia biloko na nga na ndaku bana na nga baloba ete bilobela papa to lie to meli. Et ça dit bien. Na lingi na nga lisuba makambo wana te. Aya niki na regete makasi. So na teleka elamba $29,000 ndeko na nga so minga bi nga makapa to linga mingi te 5,000 kaka. Yo combien? 5,000 ça? 10,000. Eh, Diego, zwana no 5,000. Zwana no apesio 5,000. Yo zwana no 5,000. Oye monani. Zwana no oye monani. Osunganga makasi zwana no oye monani. Yane kini ya lobi 5,000 koboya te na lobi nene. Kini ya 5,000 to ya. Zwana no oye monani. Oradive asiyeli biso bandako ya ba 15 sur 15, 20 sur 20. O nyonso lingi na dimension nyonso lingi kota mai olingi kota presse na ebisi yo lobaka oyebi Kinshasa. Siko na yaka kala tango ezaka ba serese ko maf na bilanga. Lelo na ebisi bino nzela entrée en jido ke de seko maf ti yo. Makadam boy. Na lobi na yo talaka makadam badina depuis quartier 1. Ti yo comme pesa komia. Siko Oradive. Elle biso banda kuna ba primo ko abordable puis toujours foutela ka mingi bambonga sobe bakana ko foutela surtout ngana lembe banda ko bache awa soko sombi 20 sur 20 na yo kapash malin bozo tonga tie ko et puis bango mo ko tongelo nda alobi na yo nande bango ko pesa bango sombi terrain o pesa bango na mbongo bango bazo tongela yo so bango tongelo na guo yo moko olingi. Parce que na bisa ko te ke soko so mutuka lelo ba betelo maboko après une semaine prix ekiti ndako ko so mango na prix ya $1,000 2,000 4,000 5,000 après kaka un mois après comme fois 3 ba beta fois 10 ndako mataka lokola levire so yebite yo kanga problème toko kati kaka mayanjil ndeto kenda ba aéroport voilà orole kata masino ko le kata koti quartier na njili mais yako tala banda kuna prix ba cheli biso tutala quartier manzanza biso to ba makambo to zaka témoin ngamoko nde na zawa na zimbi bale e convoque nga kaka na revula wana kanda moi bano na zana bango mama tana bonga tena tiki bango ta terre batika na sima bazo kimia osololi mama kote to zaka kune komi kaka ko tambola pa pasi osololi awa centre ville vraiment Oradive actuellement bino bandako na ba priya se ba numéro to ko cha wana bobenga motela ba onyo so Rolanda biso na Kapash télévision. En tout cas merci ba onyo so balinga biso pe to linga bino ya trop. En tout cas to ye pa mosali na nzambe dadilité ya kanda to utara musika to komi ko ya pa na fief atende to ana njili na quartier 7 tozo pasiar kotoyo to ya pas dadi tozo mo bénédiction asambeli pona ngai a longoli celibat a longoli molimo ya kotula aluki pe nani oyo akozwa ndeko na ye ya mwasi en charge. En tout cas dadi aza penza na makambo ebele na mikumba ebele kotoyo on dirait ye pa lobi azo sala etonga mais to ebite papa de la foi pas na etonga alinga tshela ye libaya to ebite mabonza ebungaki na séminaire balobi dadi azalaki na séminaire wana il paraît-il que yenda azalaki na 7e kitunga mami mabonza yango ezongaki nyonso wana tokotuna dadi toyebi pete père spirituel na ye papa Marcelo tunasi toyoki nungu ebimi ke biloko ya mowe ezonga te basaki babiju il paraît-il que ezonga te papa akanga est-ce que ya yoki likambo wana po ya tambela penza na compassion. Merci makambo ezebele challenge ya biso ba congolaise balobi sans make-up netinga na sans make-up lelo na ebite soki leo na Marcelo nganani po l'autre fois ezaki ya Lyon na ebite soki ntoma mona ki pe Lyon ango lelo na ebite soki ya nani sans make-up lelo pe na vu que moi ba make-up ango ba bouteille zo bimisa biso lelo pe sans make-up na cheka rouge à lèvres ya pamba na respect ya batali
tolingi bino mingi tozana dadi bo comprendre malili hiver ekoti oui moi mongongo sokangama to maboni vraiment par la grâce de Dieu maman Kapashi na sentir et toza penza dans la joie omoni mboka o tozali créer joie na yo moko pour soko zozela ba konti ba pesa yo joie okobambeli banga pamba na rétroviseur azoki na pota na lobi bien créer joie na yo moko na mwasi na yo na bana na yo bo créer joie na bino même eloko moko esepelisi bino te bobandika koseka pour ce que lobi kuna bango na bango bazobunda omuna ministre ya justice ye moko batie wapi na justice sikoyo yo lobaki ozoyoka solo ya miyibi ezoko nokoka moko yo te nokoka moko yo te nayebi histoire o balobake mutu soki akufi na famille oyo akobotama na famille oyo soki ezalaki ya solo na ngai nalobaka nabotama na famille ya Allemagne mbala moko nazala allemagnien bahabite Allemagne babenga baba nani ba-allemagnien balma ya mibali balma ya basi baalmagné ka balma ekozala meilleure émission te namoni meilleure ekozala pena meilleure émission oyebi ke non na tete osilite okobala ndenge nini elinga bajeune mobala basi oye ntongo olatelinga bakola noir mais ça va hein nandeni oza mwasa kodende nandeni non oyebi ngani naza boye te nalulako sans complexe naolulo est-ce que naolulo na porte ya nani nde naza pasteur mais te non mama oyebi ke nga nasala constat baplace ebele totambola no nalula bafille mosu osilika olinga nalula yo ato eza mabe olinga nga nalula yo nalula ko na mikolo na habillement eza na bahabillement mosu mpo olati naluli na bayo te voilà te yo za tout terrain baleki ya papa wemba batikela bino sapologie me na regretaka yo mpena so bobalani na kindingu bonge bosala me couple na kola te mwasi na ye dike eziko na ye ere mo mpe babiloko ebetamaka. Je vous aime beaucoup, ma sœur. Ouais. On dit un vivant à rien. Et non un vivant à murmura. Très bien. Oyebi, robi ka ne mutezangi. Soki robe ezalaki, mari misam. Oyeba ki bozala pe na batre. Bayebi saka yo, hein. Tope sambote. On filme bien. Nakoka ba cameraman na mikuse ke. Yo de l'union batabiko. Bande konangai o eza manque à faire. Soki na tanga ka bien. Nakozala awati. Mwana mwasi akoya na tongo te ko blaguer na ngai. Nicolas moi 5. Nicolas moi $10 na ye $20. Akoya ko lobisanga na makambo eza na nzela te bande konangai e vande lioyo eza manque à faire. Pour eza na de compte finalité lo oso na komi na 60 ans na permis wapi de compte final bon le banane bande konangai vous voyez boso mo na kaka tata mukolo mutu munene bande funzambala nzambale kuba solo boso yeba te c'est les souffrances qui règnent dans ma vie. La souffrance prenait place dans ma vie, règne tout autour de moi. Na regretté vinanga un jour. Batinda na mokili. Nzambe otinda mutu na mokili po ya ko blaguer boye. Baninga bazobotama na ba famille présidentielle. Yango na sala constat moko tala. Kizengi na famille présidentielle akoko zala, akoko botama. Mais mutu ateyaka ko botama te. Bako gangelo makasi bako nyato na bambata tata.
po bango bazwaka biso batente na bango moni le nde batela film nde bana batela film batente na ndako ndenge nga ba famille présidentielle ezwaka nga lokola tente mama zoko tente mais qui tente pe maitaka nga vieux makasi yo tente bien kuna nga naza tente ya initiative plus OLK grand tente et on va moni challenge de zela na pembo tete oh nyonso yo talaka nga na talaka eza na video moko te ya mutakala oyo tala nga na tala te ezalaka so yo talo tinga nga pe na tali na tindeli yo kabolaka na kamwa ke bandeko na nga na funda ndeko na biso mwasi mama kapa mongo akabolaka na nga te me ba video ya mabe o bino boyebi ke ya mabe wana akabolaka ngo kana ngai kwazomona akotala ngo na nani natindela dadi a décortiqué pour le bito panda sujet okosi ngala ta bolumbu yo to tinda yo muto so précipité dadi omoni ngo déjà ekomeli yo ezaka diplôme de théâtre o tozo zela ngana yo ebima to mona okosi dernièrement ana batik na ba vidéo aereniaka mutakala ya nani webi ki na komo ramboko yo na diplôme de tête aux zela ngo ndenge na tende to zela vidéo ya mutakala yo wana na groupe le pays va mal yo wana na groupe nga bakoti anga na ba groupe nyonso mutu mwa mona ki na groupe akazenga pe capture oui te nga groupe na bimaka te okotisi nga na tikali na bimaka na groupe moko te nde naza boye nakoza ata na 1500 groupe lelo o aner pena so alobi akanga ngai akuta biloko okamwa na oyebisa papa eza ngai te nga naza na nga info mandia tika boye c'est-à-dire ndenge kaka bapesela ngai ndenge mpe kaka nazwaka topesi bino mbote dans la joie bo créer esengo na bino moko na famille na yo créer esengo na yo na mwasi na yo na bana na yo po soko ozeli esengo ya église ekobeto libaku soko ozeli esengo ya balabala to ya bato ya quartier to ya boulevard ekobeto libaku ndeko na ngai nga na mboko na koma soko na tamboli na tali modèle ya embouteillage oyoki en place na fiotoli na chadi na kuma na pose ya kofiotola nyonso ba congolais to fiotolaka so tomoni embouteillage ebimaka na ba radio ba continent ndako place ba tchaba ba flamo na pena kofiotola ya ba congolais nyonso bimelie et puis abakangi fo baluka ti na bitabe eza mboka te bazo bongisa kanga motema kanga motema ba bongisa. Les Congolais, je vous aime beaucoup. Merci à Ricky Rox, joyeux anniversaire. Anniversaire de Lelo. Un millionnaire Ricky Rox. Et les cas qui déjà dans 2 jours, tu profiter de belle, peut-être que champagne et koya golandanga mbang na yuawa. Le millionnaire Ricky Rox. Moi na maman Sandrine Kaza di mo konta ba maman. Moi na ya King Salomon Elon Musk Ricky Jenga. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ricky Rox, les jeunes millionnaires Yabana Miké, Afrique du Sud Mobimba, joyeux anniversaire. Aujourd'hui, professeur Mbatate, happy birthday to you. Mutuambongo, professeur à l'université, ayembi anniversaire na cadre matolo, ebongo ngande, na yembate, pona nini, eyembeli ya professeur Mbata, izolakisa ete, azoyembango na stratégie nini, ya poste moko ministériel. Mais nga nazoyembango na cadre ya, mwelo kwa mukesa nini, ekota. Happy birthday, mwana balance le guanago, toyo ka papa professeur ninga yembagi, joyeux anniversaire. Voilà, merci na Youssouf Epourada double boss, Tata Pambola yo double boss, merci na Dolarbivore, Fabrice Ebebe, na Pessimino Bambote, bonne guérison à notre président Ridi Boyoko. Oh, Ridi Abeli. Président Nzoto Lingana Kimoke, Tokolobate Nini Oetungisi, mais Yongo Ibika na Kaya ba opération, faut toujours ko consoler Oyayo, papa possible, le président Ridi Boyoko, na kobenga ba Oya ngai, ba ya kotala yo na sous effet ya maladie,
Bible zoloba ete moninga malamu bayebaka na tango apasi nazo yebisa déjà les jeunes millionnaires yannick kini ya Rombox ki mambangu déjà kene komona Ridi Boyoko parce que wana bazape oya yo batuna yo nazo belela déjà kuna beau frère na biso baza ebele merci na Komwe Kimi nazo belela Jolie Ilunga Fondation Éthique ibenga déjà Ridi Boyoko kuna otinda déjà oya yo pote azana hôpital kuna na fin d'ici Didier Chombo Petit Jésus passer le Karambongo wana kutu mutu na yo passer le Karambongo bunga na ye na terrain na circulation lobina bungi pakala biso boîte Samuel Tabiala Grand Jésus topesio bambote mona Ridi Boyoko kuna rapidement epesa kitoko to mona bolingo to mona pena biso tozate mer to mona bolingo ezalaka te ya makamususu mais to mona ko bolingo na mutu na bino parce que Ridi Boyoko aza le seul jeune oyo a sepelisi na Afrique du Sud na domaine musical alongoli batebele ba stress ouais. C'est-à-dire, tant que tout un orchestre, il y a rumbiste, il y a pas congolais, c'est l'orchestre oyo, président Ridi Boyoko, à Yembaka. On est Papa Hervé. Papa Hervé, dans les bons. Quand il m'a mobile na bête, il a bien fait Papa Hervé. Ah, moi, Kambo ici, là, à Kate. Zoé, quand tu vas couper. Na lingi na ngali soupe na ma musique ité. Poigne. Musique oza malamu mais kolobe la musique ndeko mindika ezobimisa moto impoli ozobimisa moto afinga batu siko nazoni tuna musique yango nazomona sikoyo nani aza moto malamu parce que ngane na yaka kosala émission analyse awa so yoka déjà na bani ko finga ba bêtise non on fait seulement analyse na artiste na oyo lingaka yango na yebisaki ba golo pe ba goloisi bolongola nga na liste makambo a poto ngai bozalaka so concert eleki botindelinga enveloppe na ngai na somba semoule na ngai na loso na nga na lia ana Kinshasa pona nini po soki to talibana oyo ya théâtre oyo na carnet d'adresse baza bana mikie baza solo hôtel bankela hôtel ba mabidi hôtel ba visa et bon faire akono so ba ozomona tekesa e comme likambo talaka leki na mso robino tanga balukeli bango bapimele ba visa faire gola lokola kipoka kutu bango te ba visa comme compliqué c'est pour cela na yebisi ba golo na ba goloise bobi misanga na makambo a visa na lingi lisusu te ngai ndenge concert uti koleka enveloppe na ngai ya kokauka eya mais normalement on sait pas ça makasi na tche biloko na nga na ndaku bana na nga baloba ete bilobela papa to lie to meli et ça dit bien na lingi na nga lisuba makambo wana te lelo olobe te mikoto olobela nini so challenge na bisayo kuna fimo ya camerounaise abi pona nini bakokani sie na congolaise biso pe ba congolaise awa to kei to zonge aka challenge ke zongi aye so habito tikane maquillage to yaka bongo non je vais parler en français pour les Camerounaises. Vous les Camerounais, c'est les qui? Parlez non. Les Camerounais. Non. La qui sanga qui otangela qui usala o. O monde bokota na lo yenge. Caméra filmé na ko yo. Déontologie. Exacté. Exactement. Parce que si on a le bin à Lingala, on a santagi. Au moni Cameroun, ni na zabu na ko le bela bango na Lingala te po bako yoka. Yo français. Éviter interprétation. Yo français. Les Camerounais. Les Camerounaises. Les Cameroun, les quoi? Les Camerounaises. Les Camerounaises. Voilà. Voilà. Je vais parler un peu parce que on dit tout le monde nous sommes dans l'Afrique. À l'Afrique, vous et nous, c'est la même chose. On dit est égal à 1 comme on dit Bandundu, Ba Congo yaki kima, moche. Tala, ah non, les Camerounais. Non, on dit on loba. Vous savez quoi? En Afrique, nous les Congolais, nous sommes les premiers pays Congo-Kinshasa francophones. Oui. Nous, toi et moi,
On parle bien les Français. C'est pour cela que j'ai dit à Camerounais. Vous les Camerounais, vous commencez à me tutoyer à tout moment. Maintenant, on fait les challenges. Ça commence aujourd'hui. Les garçons beaux gosses. Non. Moi, vous pouvez pas me mettre moi dans les challenges de beauté parce que moi, j'ai fait plus ou moins 6 mois, je n'ai pas regardé les miroirs. Oh. Pour faire quoi? Moi, je suis l'homme. Je suis là pour travailler, manger, c'est les enfants mangent, c'est tout. Donc les hommes ne regardent pas les miroirs. Non, si vous prenez les hommes, regardent souvent les miroirs. Vous avez resté lui dans l'enceinte et il va passer. Oui. Au sololi. Mon bali. Esthétique. La français. Est-ce qu'on a continué à lingala? Non, le bilango, bilingue. Je vais faire bilingue. Si on a le bilango camerounais, en français. Quand je commence à parler pour notre pays, à lingala, même en swahili, même en chiluba, et même à Kikongo l'État, parce que vous savez que moi, je parle très bien Kikongo l'État, parce que Kikongo l'État, ça appartient aussi parmi les 4 langues nationales. Vous savez? Maman Kapashi, bêtise et zo à place. Yaki lelo. Oto memi lelo. Ezate oba koko na biso basale laka. Mama Kapashi na yebisa yonga suki na bandi ko betela yo histoire place na wuti na place na komi lelo. Passe na passe. Nyonso e baby. Na mabele oyo e baby. Na zolo babie na mabele sa nini e baby. Ba mama na biso ya kala. Baba ne ko kanga basuki moka milai ba no benga oni. Suki ya milai. Baba ne ko kanga nyanta ba na suki ya maboko. À l'époque, il kabelo ezala kité ba plante ezala kité. Mais ba mama wana batikala ko sala ba challenge té ya les plus belles femmes, les plus beaux batikala ko sala. Et soko teli elateli ya kala. Mwana oya koko ko bana ko tshela biso mo banini. Okomona ba ne ko lata ba bilomba zobenga ba matwa panga. O lelo ba eli biso ba zobenga ngo ya musuni. Nini ya musuni asake. Oya musuni. Leki yango pazo benga mingi asaki alobi asana ba cadeau fo ya kotikela ngai mena ko sepela yo zala c'est pour cela yango azo benga yo mingi azana posa amona ngai boko sala jour boya na yewe bo sala jour ata jeudi très poli boya aya ko pesa nga biloko yango oya linga pesa nga na lata te pona ni suis jeune kolonda banzambala ote tangu na longola ka nzambala na songa penza mutu loko abato nyonso marga yela nga oya moi makasi te o ezateke na lati na toki nzoto mobimba na toka na toji na toka pesu na bakwi na lingi vi ya kuiri te na Congo oyebi ke nga kuiri na koka yango ate na Kinshasa foka mikili bodi Tracy Mbelenge na Godi Yesu baza bien tomona na kala yoka Mama Kapashi ngane naza boye nazwaka occasion ya kotala kitala mukolo bakataka nga suki ne naza boye elongi na ngai nde batu ba informaka nga ke elongi no eza boye nga moko no na décortica elongi na nga te pona ye ba forme ko zalela po un jour ekotika la mikuwa eko comme squelette Mama Kapashi ngai naza un bon prédicateur na banasko ko lakisa yo nzoto eza nini lakisa encore biso tangu toza ko modéré na l'église bane ko yemba nzoto mabele ya pamba kumba malelo yo lobie ko kende kinkole kumba malelo yo yawe kumbama yawe nzoto mabele ya pamba ya mabele ya pamba kolo lobie ko kende kinkole kumba malelo yo wana mangingenge lobie ko kende luzinga kumba malelo yo lobie ko kende kopole ya lobie ko kende betenge kumba malelo yo nzoto bozo chela ba poudre nzoto bozo bomela nzoto na iPhone lobie ko yokisa bino Sony. Oui, c'est bien. Tozo mona lelo oyo. Nzoto ngwe ko kufa nango, moke olukela ngo banga mona BBL. O corger tolo. O corger cimenterie. O corger zolo. O corger babiloko wana nyonso.
Mama Kapashi yo kana ebisa yo. Holanda. Naturellement, na vie faut qu'on la paix naturelle. Ouais. Na ebisa ka bande kwa basi okomi mal à l'aise po ba butwe binyone elongi. E bongo mukole okota na cercueil. Ouais, te oyeba forme. Okoma ndenge oyeba forme nango? Solo li kontoma. Mukole okota na cercueil eso oyeba forme nango? Bino bosoka makambo ebele légèrement soki légèrement quoi? Na légèreté. Mais biso tosoka makambo avec beaucoup de réflexion, de réfléchir davantage, avec conscience. Mama Kapashi nous autres faisons le côté. Makasi, hello. Nous autres faisons le côté. Si quoi yo, tous on a ba chiffre. Mama Kapashi. Daddy. Ngai na yo, na zolo ba bien na chama na mnokote. Na 2150. Ngai na yo tokozala te. Mais ye bango soki Yesu nano azongi te. Ngai na to okende tina 5000 tozaga wapi na mabele siko ina tuno question to okenda ba chiffre batu oyo bakufa tangu mokili ezalaki na 100 ans lelo bazana combien na sa mabele bawumeli bazana 1900 ans oui 1975 et 65 na sa mabele na invité sur na sa calcul mabele ouais. Impoli. Moi nati. Faut go éduquer. Ngaso obote mina opana ngo sambwe. O mona makampo na monati. O du solo sikanga naza. O mekate. Kapashi. Vie est le côté. Oui. Bon. Ezanango ngana ko bengango soki tokozwa ngo n'esprit moko loyauté ya loisir ya divertissement là toko ko kenango ba obochaka beauté bocha beauté mais moi je vous confirme nakobima les premiers ya ba vilain nakobima les premiers ya ba vilain na lobi boye Mama Kapashi lobi nini na sala constant lelo oyo vi na biso batu bakomi ko compara ngona ba nyama ba kozwelongi na yo ba cheli ona léopard yo ba chako na tigre ba cheli ona lion nyama kitoko bobimi pena ba tre ozotala ko nazo mi tuna ndeko na nga mwasi abo sali ebe lion mutabota kiye abota maki na mama na papa to abota maki papa lion mama lion. Eza jalousie. Ba jalousaka yo. Baba kila bapakala ba otebe. Kasi teza jalousie. Ba mbanda no ya kala ba basala ka biloko wana. Natala kosna mona muko musuba comparer yo na mbali osombo. Natalinga mbali osombo sa komi na 85 ans. Aleki 3e âge. Yo mwasi kitoko. Na c'est vérité. Boba yambali yo bazaba na mikie. Oh, yambalio aza mukolo makasi. Keno tu na ye. Kolanda bongo te bazaba to akala bango bandi théâtre na radio. Bovandi boche radio bozo ka radio na bozo ka théâtre na radio. Tolongwe na radio toye na TV noir et blanc. Toyo kaka batwana. Yambalio azakaka. Et puis ba komeka kute enjiko lobake yambalio yo kotika biso mukonini. Alinga na kutu makambo aliwata robeta yo pamba. Ndeko nanga mwasi. Toza bien. Toza bien, malgré les soleils. Les soleils coulent bien. Il fait chaud. Les miens du jour. Bon. Na peki si challenge te. Mais toke na challenge ngoto yeba, banani baza kitoko banani baza mabe. Mama Kapashi. Ina ko yebiso secret ya kitoko lelo eza cerveau. On retourne à question. Nzamba za bolingwa makasi. Otala mwasi oyo elongio yango te. Mais kotinda kwa libala ndenge nini? C'est ça. Na ba no peso sko ba exemple. Mwasi oyo ya kitoko e kotinda kwa libala ndenge nini?
Si. Na bando peso exemple. Ouais. Mwasi o kitoko akufi ndenge nini? Mobalo kitoko akufi ndenge nini? Bible ezolobelo kwa sikana sena moi ezate. Amen. Nyonso ekoleka nango eza na place te na mokili. Nyonso ekoleka ngana yo pe tokoleka. Moyen. Mutu akosokola ngana yo mokolo yango yebi yeto yebi famille na yete. Moyen te osolo likoto. Système échange. Ngana yebi à l'époque na 2006 2007 soki bokufeli ndeko. Soki basisi ko sokole ba ndeko na yende ba tomole ba chai wapi na cercueil. Mais lelo ekoma bango bakosilisa nyonso yo yeka kotala ye to yete. Botomboli bokei. Biso toza mikolo. Tozo réfléchir ndenge moko te na bato nyonso. Maquillage lelo eza pe na bilongi oyo esimbaka na bango. Atie maquillage oluli epe osepeli na ye. Mais na bilongi mususu elingaka nango maquillage te. Soko tie maquillage bato bazo kima. Tutunga linganga te. Maquillage linga kote. Linganga te. Ndeko na ngai. Omoni elongi na yo, eza n'importe quelle elongité. Elongi no so bachengo pa mwana mobali ekosimba. Soki bachengo pa mwana mwasi ekosimba. Eza ba bilongi ebwe nango ba complication eza mix. Elongi na yo eza mix. Tika boy. Na mobali obimi mobali yo kasikoyo. Ebima neni? Na mobali ebima neni? Jeune garçon oyo. Aya elongi ya basi na basi pe ba oloba matama ne lokola mibali po na biboye so bazio omoni koto yo so bazio koto balongoni nga mandefu matama na yo na matama na ngeloko moko mais na sala contraste menopause ya kapena matama oza ba symptôme ba signe mabe okosi bokoli okosi Ngana kola te na zala yo. Et puis na sali consté yaya. Donc on aura badali, o chimso na rajeni. Na obi na bibo ye. O komisko na batrena mbili ya belle. Mazaki toko ba mi. Mwasi yaya to kufa na tangu wana. 64. Tilelo. 71. Tilelo. Tilelo. Non, ser na nga oyo ausila kate age poussani mais loquette poussanité. Yambile sika zobina. Tozala na Afrique du Sud. Ana concert à munene na Afrique du Sud. O photo lobela ngoto okende. Okay non. Manager nani? Tapa kabiso. Wana ni na yebita ozaka script moni biso na kati. Toye ko bina na Nairobi. Ngana bo sene pasi. Na Nairobi. Mokileza kitoko makasi. Nzambe okata kabiso sentiment avant. Moi te. Oza nzambe mena linga to discuter na mwa mokie fara. Okata kabiso sentiment avant. Boyete tata kolomokili. Opesa biso déjà mokili to sepeli nango to yoki gunango. Okomona ka 60 50 40 muta 50. OK koluka nini otiki nyonso. Kuna pe to kenda ka misala ezate. Misala ezalate. Misala ezate. Esalanga pa misala ezate. OK ka ko sibir ka chaleur asa mabele. Maman toza batu na mokili nzamba pesi biso conscience. Maquillage eza mabete. Mais siko eloko zo sala mabe, bato bazo tia maquillage ya poto. O ba koma ko zwa, o bo tiaka ya mai. Ya mai nde eza plus pire mauvais. Nous sommes nous nga mute bloqué. Et quand ni sika moko. Soko pesi ka bisi pa na litama, nyonso komi jaune. Bolinga ngote bapaka. Te ebeta biso libakuta bandako. Ozongi bo sutuna bilamba pembe. Eloko wana ezwanga ta ba 4 fois en ndako. Sika boy. Na ebisika mère a mis connaissance ke ba ya mbenga makasi. Yo na mis connaissance. Ngani naza boye eza na eloko oyo mère ako kangela ngai te ke ezala lokola gaffe. Ayebi ke naza mutu abatu reconnu.
Une fois totambola na nzela, fille moko ekobimela nga mbangu. Ayaminga na nzoto ayebisinga abi papa na lobaka mukona komono na kopesa bizu. Na yebisi ko madame bundisa yi. Soki ye mbanda na yo bundisa yi. Mama omuni na zabo ezana batu ndenge bakanela kanga moyenga na yeba. Surtout so na vani na babar, ba fille esi ba langwe. Tika boy. Nzoto na nge koma kapena jouer. Memange sika nyonso lingi. Bako yamba yamba. Batela kanga na TV. Siko na koloba nini? Nga batela kanga na TV. Yo batela ko wapi? Soki yo bi batela ko madame. So tota mona ndela ba fi ba yaminga ba gaso ba sani. Ba yamba yo. Luka be ba gaso ba yo. Ba yamba ka yo. Soki tota mona ndela 3-4 gaso. Et puis soki ba yambi yo na ko sala zu ate na koloba. Mwasi na nga paza mutu ya bato. Mama de mama na makaba. E bibala balati. Ovane na yo. Alexelinga babali ya ko mona makambo. Nzoko bali mutu abala kati. Abela ngala bombe. Hey. Ndeko nanga mwasi na ko salute. Kitoko. Na persona bado saka paka bongo. Oyesa paka neni? Ye pa luka bat ba ya mbarael. Naibisa yo boye. Mutu oya yebana soki oza motema munene te okoka ye te bamakambo nazoloba soki boningi boyoka somo nango bokende kotuna mama nanga Amazon ozalaka ndenge nini na nkuru kuru akufi na kombo ya Petit Rossi talaka mutu azongi ntina kombo ya bana mikie bazobenga Wemba Petit Rossi kende otuna mama Amazon ozalaka ndenge nini na nkuru soki sikoyo Kuru metuwe. Akola te. Akola nenge nini. Biso barsise tokola kate. Ngani nazabo ekokola sotanga. Naza mutu abatu. Même une église, après prière et sili, ma fille va jouer à Koyambanga. Beta baser. Beta baser l'église. Batu ne sayo. Nalobi Tala. Nasa mutu ezaka mon libaku mozotala osango. C'est ça, yo kuto sepela. Il faut sepela. Et là kisi ba réciter ya musalo yo sala na télévision batu balinga ko makasi. Ndeko na ngai. Mpaka moko te. Ako sepela yo ka ba voice yo batindela ka yo. Il y a des voices et des voices. Makasi. Maman, eso mona na mutuka. Ah, likamo fo président Malalaise Elias Azalawa. Na mutuka bazokumbanga na vandi boye fi moko na moto. Aibisi chauffeur a moto lobi kende kote le mesika papa wana atelemi. Aye, tanga kumpeme nanga achenga sini boye. Nga siko lokwana za mutamboka na eba atenga na bi. Yaya ko changa sini ya batasian so kilti boye ndenge nini ya bando. Nzoka o babenga ngo nini? Care. Achenga achenga ke ngana bi mama ozo chenga sini ya batu yesi yo kilti boye ngana zanga ngate nga mutamboka era isi motema yangu mkumsusu mama ni fi pa chaka biso ango ngalo bite mama ninga kota nga basia mama ni bisanga mama ni mama mutu amoka te na yebaka te na gangeli fi wana mbala moko achinga tika boy papa ndenge na linga kayo wana yoko masoni soni na koloba nini na tali musala nga na sala na mona eza tina te me mutu okufela nga makasi boye na likamu nini balanda ko agressivité wana te de ba social bakasa sikoyo fi moko ayebisanga lobi papa na linga mobala zaka britel lokola yo ba ebite ke yo kutumta kimia lembele simplicité comme bonjour mutakimia batu musu batu ninga balobi est-ce que madame na yo esala ke ndenge ni ndebo zalaka na mama Kafash ngana lobi te madame na nga considérer ke ka deuxième femme na omemanga na kusema makasi olonge ndaku na yo oyeka poto sala bêtise na porte et puis oza mbanda ete na porte ndako muninga yo yeko pokola
Il y a des mbanda et des mbanda. Au sein de la émission na pok tanda na yé. Tala azam oteme. Ce qui bat tout sous mais ça bimana mbeli hein. Là nous peut ça ko chuba yete. Ko me manga. Ko chuba yete. Ah, et c'est mission. Non, je comprends. Yo po kata te. Batu bena ba vandi boye. Et puis ki makamno to sela tina te. Ndeko na ngai. Comment qui m'a moi pasteur Marcelo. Ba vi pasteur azon sa biloko te. Te. Bandeko ya mama Blanche. Boza bandeko na ngai. Marigenga na botama mwindu. Bino bobotama pembe. Mais soko talika na maboko awa. Oh, comment les gars que naza pembe. Naza pembe a famille na maboko na lolema. Na makolo. Gata la place pembe a famille a côté là. Na matama makolo. Nandimite réclamation ba biloko wana ezalaka mingi ba couple ba nouveau couple. Ouais. Oyo ba uti ko bota sika moko atikali nde ba yaka ko récupérer ba biloko. Ba matalité ya kala chambre ya ngana mwasi na nga to lalaka. Bino ba famille kaka tangu ngana zate boya ko kangango boko kangelango nini po mwasi wana na chambre wana to lali ne 10 ans 20 à 30 ans mais bino kana mukolo moko bosa nini bokanga eza kimuyibi. Ezalaka escroquerie to kanga po ba franc et bouger te dollar et bouger te euro et euro et bouger te et arbi kilate bo écoute eze kilate biso toza kilelo lelo ekila wana okomema ngo po bakolo nango yonga na lobake nzambe pesa makoki na kabolaka déjà. Ah oui yo ya famille normalement po borango ezaga moko bobeta na kana sime bobeta na makofi na sima eza dete ezaga moko bokaboli katikati pona ko éviter ba makelele et comme ba 3 ba 4 famille ya papa bobe na moja famille ya mama bobe na moja okepe na belle famille bobe na moja o eza ya mwasi na bana un coup nakoloba boye mwasi déjà kolisi ba jeune fille mwasi akolisi ba jeune garçon soki papa kufi biloko ya papa jeune garçon mutazwaka ouais soki asepeli akabela pe mwa ba famille ndambo apesi mwasi oyo akufi atiki ba jeune fille basaki ya mama to mona kango déjà o mona déjà mwana komi na 16 ans 17 ans baida ko meka ba biloko na yo siko basala nzambe loko ba pasteur Maxelo azada na bana ya ba 18 ans ba 20 ans ba 22 ans c'est que ba kokola tango apaisement ezala mosala nzambe azalo kwa musicien soki bosali mabe aobimisela ngo chant biso bi basala nzambe tote ya biloko abongo na cher omoni mikolo te Marcelo Tunasi lité ya Tunasi abeti biloko na cher abeti biloko na cher esui parce que nenga zawana azana minute za très colérique parce que akufi si être cher muto ya linga ki makasi soki boza ko énerver ako mi diembika ouais eza bon to batela ye po bana o bazami ke ba pusana muto ko tika libanga na mokili azate malgré le to regretter pemba ndeko na biso beauté na nenga zalaki moi je vous console souvent na consola kabino na linga kate famille wana eza famille à respect ngai famille Marcelo eza famille à respect eza famille malgré ba reconnaître ngai te ti lelo na nyonso na lobaka koka na melaka te na yebike na botami na famille maboko makasi eza na problème te ozomona yo te même ba bonza ba ekuna wana ba Congo kasi biso na ba Congo ko mekate biso pasteur ya kotia to limisa awa okosi pasteur azogang elimwe
tolimwisaki nanu pani ya mbongo mpo tolakisa ye puissance ya Congo central omoni tike baséminaire eleka na baprovince nyonso monu mombata ngwakati di mwana nsemi lowondi di mpondi die ekadi babo da bibidi wavovanga wakalangangu nge mwana panye mabonza wa yakwenda ndeko na ngai na yebisa yo biso toza bana ba Congo yo longwe Kinshasa okeno seza séminaire na ba Congo otuni bakoko te otuni fumuki mbangu te tokolakisa yo parce que soko teli ba religion minene o toza na père spirituel ebele eza na Congo central toza na fumu mwana ntemi toza na fumu kimbangu toza na fumu tata fumu mama mwilu toza na ba fumu nyonso ya makasi eza na Congo central biso ne toza boye pourquoi l'homme de Dieu Jacques Vernon mundele alobaka ke no kunde na ba Congo Jacques Vernon mundele ya KDC alobi bokunda nga wapi na mabele ya Congo central pourquoi parce que yebi ete za mabele ngo eza na pouvoir makasi na monde nga mutu nasalaki cérémonie wana pani ya mabonza ebungi et puis emonanaki te babomika moto po ekomi kokende po gouverneur de la ville Nkwanga Bilolo siko tango ekomi siko kokende bongo gouverneur alobi fo bakanga pasteur oyo alinga bimisa Congo central nini miyebi yango babomi moto rapide naza mutu oyo ndeko na nga koya te komeka te ye meponda sangote topede ye esili grande sœur nanga tunaki yo Yunishi Banze la fleur du jour femme intelligente okende lisusu yo za ba visa mila il faut kendaka Yunishi Banze la fleur du jour maman Mabota femme intelligente femme d'affaires Yunishi Banze la fleur du jour to reconnaître qu'on émission to zoka pause poto lobela yo oningo somba ya kolia ya komela osala ria Western Union Manigram so okeka na aloste na Belgique wana okomona en dépôt entrepôt entreprise okuta ba boutique ya minene za wana okoti yaza kini marché de la Belgique na lobi c'est kitoko osomona omona ki c'est sika alors c'est ça sika makasi yango moni balobaki tokovana na poto mususu tokovana na ndenge za bo Yunishi Banze la frère azela kanga leki na ye mwana mama leki na ye po Yunishi Banze appartement Yunishi ndeko nanga mwasi zela na explique ka okota na ba famille ba tumuyibi Yunishi Banze la fleur du jour ya botami na mama kulutu ngana mission ya botemi na mama na lobi bien soki boye bakate Yunishi Banze la fleur du jour femme intelligente ya botami na mama kuluta ngana botami na tiko yo retinga mbongo konde ko na obebisira libanga kabo ya botami na mama leki sendenge za boye azelaka leki na kota poto pa apesinga mikanda apesinga appartement bi ya yangwana banda fina yo merci femme intelligente aux ensemble pour bossa na yo te oza ndeko na ngai mais na sepelaka ndenge osungaka pe batu mususu soki nazalaki ndeko mabe na koloba Yunishi Banze opesa mwana mwasi akobeta okude tati opesa ete mais ngai na yebisaka ndeko na nga mwasi kaba on ne sait jamais bakafa cho tuzo mona kabo lelo te ba gouvernement okoko ya pe na ba 2028 akozwa pe ministre osolo to sepe to wana ipamo yo arema olinga libala mbongo la pasa banda na mobali na pasi bolia ndika bolia kikedi aobaluka baza na système na makasi bazo balukela biso makasi na bongo ntoma fote me bokemi na mbongo ya tomboki ko baluka makasi combien babalukela yo ngo compter mais conseil on fait ça yo so okutena mobali atunio lobaka non na bota te na yebi pe mibali te la lo bongo oh yaya faut ko zomate ya babala ni te sikabo ya muto abandi ko fungola ki so ndete lo ko fungola Afrique du Sud wana
na CP na makasi folia kaliaka nayebisa kokozala presa korépondre te eloko eboma po eza nini otiaka kanda na première position soki mobali abengi yo contrôle na pays oyo azalaka soki alobi ke Kapache okopesa ngai quelques minutes tosolola yo fo tuna ye pesa na idée likanisa eza nini soki abandi kaka mama Kapache nasepelaka na yo ndenge osalaka mosala namona ko femme responsable nga na yo tokoki kokoma mwasta mobali banini tutu obisa va papa nasi selo omona osala rappele nga dans 15 minutes obengeli songa eyaya otuni ye papa oza ekolo nini aza mabe te kotuna ekolo te eza mabe te yaya oyeba ti Jésus Christ batunaki oza muyuda oui olobi yango naza muyuda po bino nde eza boye yo kolinga mobali te sans que otune ba question te yo faut tune pena ba question makasi alapa po yo ko okende okemba te na babiloko mo boye so neni te osololi kontoma okokali su pasi te nalingi mpe tokende na vie ya pasi ngana oya ndeni kasi yo moto bito bandana ndenge ya pasi te na tataki opaka eloba nango yo moko linzanza otuni ye ça va papa nayoki yo oza ekolo osala pe nini osala kate mission nga mona olaction nde basola na mobali mais yo moko presse se kolinga na okala oza ansi bon masolo wana to continue yango esali nga tolo parce que mission na bino na monde ti un jour nakosanza makila naomona gade au revoir pipo nzenga mbongo akisi mutu na ngai pipo nzenga akopesa voilà Nicolas Kinia kaka Romox ayema be mutu wana ya Nikinia akimisi bato ti akimi tasabenga bisusu na free d'ici ya Niki na regete makasi so na teleka elamba $29,000 ndeko na ngasi so minga bi ngana makapa to linga mingi te 5,000 kaka yo combien 5,000 ça ndeko yo zwana na 5,000 zwana na apesio no 5,000 yo zwana no 5,000 zwana no oye monani osunganga makasi zwana no oye monani yani kini alobi 5,000 koboya te na lobi nene kini ya 5,000 to ya zwana no oye monani merci kini atondimi merci kini ya oloba na bondela ye ya ndimi 5,000 ngape na ndimi 5,000 merci papa nzama pambola voilà merci pour la 5,000 merci pour la 5,000 Kinia ba sata 5,500 te eloko eboma siko ezangisa biso 5,000 yango wana kako bakisa etozwaka oya pesi olinga bakisa pona ni merci na Rombox ya Nikinia millionnaire merci ya Nikinia kata ya Kapache TV. Kapache TV. Kapache TV.